ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Il n'y avait pas personne à la parcelle, il n'y avait personne. Ils sont entrés ici à la maison. Voilà comment ils sont. Oui, papa, ils m'ont pris les escaliers. Oui, j'ai au-dessus là. Mais moi, ils m'ont pris là-bas. Ils m'ont pris là-bas. Ils ont cassé même la photo du président Etienne. Regarde. Etienne, regarde. Ah! Ils n'ont même pas respecté Etienne. Ah, Seigneur. C'est qui nous a envoyé. On va lui montrer que c'est Félix qui nous a envoyé. À Koué Babiso. Hein? Quel sabotage. Quel sabotage. Le président de l'IDPS. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on le remercie. Ah! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Non, c'est non, personne ne publie ça. Mais personne ne publie ça. Pardon, pas trop des images. On a demandé arrêtez d'abord que maître fasse les... Azate, botanga royana na cortège ne kosuki la biso nina. Koza la voisin mo konzeza problème biso to coucher lelo. Kuna indi sunini kuna. Koza la voisin mo konzeza ndengambo. Mama bana se batika boye nzambe batika boye ko bano ase kuna vous rentrez là-bas maman l'hôpital kende nene c'est ça passé Bano baké église bakoya wandeke nini. Suwe sani. Bafongoli kende kota bakinukuta. Bafongoli. Balobi bato bazara na seto liboso mutamuta zonga bima kende. Bakangi mutute bapexi bato baleka te. Bon kende na papa. Mama baleka na bingo lero oyo. Kende. Nani papa lo bala senga kinzela boko koleka na bino boke bozongi yo pe mwana mokali baba biko apita biko nenda chintu yo nenda chintu siko biso to suka ndeni na mama siko bana mwana nangaza kotoyi wakendaki église atiki bebe te soki bakomi pembeni basengi nzela ke bavandi koto baokotisa po mwa eza te po ba Ethan, toi tu es là devant pourquoi? Hein? Rentrez dedans. Je suis avec toi. Rentre dedans. Émeraude, rentrez. Tous les enfants sont... famille qui sombe ezali bongo ko dénoncer liwa ya mwana na bango o ya kufi en tout cas cause nango exact ezali ko yeba na soki mukete yango ba dénoncer yango na reportage ya bienvenue Mayala na BG Manda.
J'ai trop mal, Francis, Chouchou, bébé. Nazosenga na bakonzi ya mboka, nazosenga na président de la République, le chef suprême. Nazosenga na numéro 1, ya bagarde républicaine, général Christian. Nazosenga na justice militaire, le général Likulia, botelanga dossier à Mwana Nangai, qui a été assassiné, tabassé. On l'a tabassé par 8 personnes, des militaires, chef de bande na bango, le commanditaire, le lieutenant Gaël. Si j'ai appris que c'est un monsieur violent, il a menacé déjà mon fils plusieurs fois. À Kenakoboma, il y a des témoins. J'ai confiance à la justice militaire. En tant qu'avocat, il y a maman Mélie, il y a famille, mais c'est vrai aussi, en tant qu'oncle, il y a Mouéi. Bah élément aujourd'hui en tout cas ezalaki accidenté ba bomi ekoboma Olandi maman Meliawa donc yango na kosenga na commandant suprême il y a FARDC PNC papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na kosenga na général Christian Chiwewe commandant ya GR ba Picola ba bomi oh baza digne ya uniformité et puis na lobby boye na cadre psycho spirituel makila ese komaki mbanzangungu bakoko bazongisi yango donc atandenge nini bakoko ya koko mfumulukwaka déjà bolingami na makila donc bobomi mutu à 10 contre 1 pour abetaki bino moko moko mais boye ko chuba embeli boye ko attaquer à 10 bobomi boke ko sala maquillage toyebi yango déjà eza ba preuve na ndenga justice militaire. Vous n'avez pas eu pitié de mon fils, personne n'aura pitié de vous. Vous allez aller partout, personne n'aura pitié de vous. Personne. Ils sont entrés de la maison. Voilà comment ils sont fait. Oui, maman, ils montent sur les escaliers. Oui, au-dessus là. Mais moi, ils m'ont pris là-bas. Ils m'ont pris là-bas. Ils ont cassé même la photo du président Etienne. Regarde. Etienne, regarde. Ah! Ils n'ont même pas respecté Etienne. Ah, Seigneur. C'est que qui nous a envoyé. On va lui montrer que c'est Félix qui nous a envoyé. Akoué Babiso. Hein? Quel sabotage. Quel sabotage. Le président de l'IDPS, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on les remercie. Ah! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Non, c'est personne ne publie ça. Mais personne ne publie ça. Pardon, pas trop des images. On a demandé arrêtez d'abord que mettre face les... Azate, botanga roya na cortège ne kosuki la biso nini kozala voisin mokonzi za problème biso to coucher lelo. Kuna indi sunini kuna. Kozala voisin mokonzi ande ngambo mama bana se batika boye nzambe batika boye ko bano ase kuna vous rentrez là-bas maman lobito okende nini c'est ça passe bano bake église bakoya wandenge nini siwe sani bafongoli kende kota bafongoli balobi bato bazaka na seto liboso muta zonga abima kende bakangi mutu te bapesi bato baleka te kende na papa mama baleka na bino lero oyo okende nani papa alobaki asengaki nzela bokokoleka na bino boke bozongi yo mpe mwana mobali baba biko apita biko anenda chintu yo banenda chintu
siko biso tosuka ndeni na mama siko bana mwana na ngaza kotoyi bakendaki église atiki bebe te soki bakomi pembeni basengi nzela ke bavandi koto baokotisa mpo moya eza te mpo Ethan, toi tu es là devant pourquoi hein? Bana nyonso baza kuna bozonga ndako bozonga rentrez dedans. Je suis avec toi. Rentre dedans Emeraude, rentrez tous les enfants sont... famille qui sombe ezali bongo ko dénoncer liwa ya mwana na bango oya kufi en tout cas cause nango exact ezali ko yeba na soki mukete yango ba dénoncer yango na reportage ya bienvenue Mayala na BG Manda. J'ai trop mal, voici, je joue, bébé. Nazosenga bakonja mboka, nazosenga na président de la République, le chef suprême. Nazosenga na numéro 1, il y a ma garde républicaine, général Christian. Nazosenga na justice militaire, le général Likulia, botelanga dossier à Mwana Nangai, qui a été assassiné, tabassé. On l'a tabassé par 8 personnes, des militaires, chef de bande Nabango, le commanditaire, le lieutenant Gaël. Si j'ai appris que c'est un monsieur violent, il a menacé déjà mon fils plusieurs fois. À Kena Koboma, il y a des témoins. J'ai confiance à la justice militaire. En tant qu'avocat, il y a maman Mélie, il y a famille, mais c'est vrai aussi, en tant qu'oncle, il y a Mouwei. Bah, élément aujourd'hui, en tout cas, ils ont qui accidenté, bah, Bomi et Koboma, Olandi, maman Meliawa. Donc, il y a mon akosenga, na commandant suprême, il y a FARDC, PNC, Papa Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, na kosenga, na général Christian, Chiwewe, commandant ya GR, ba Picola, ba Bomi, oh baza digne ya uniformité. Et puis na lobby boye, na cadre psycho-spirituel, makila ese komaki mbanzangungu, ba koko bazongi siango. Donc atandenge nini, ba koko ya koko mfumulukwaka déjà bolinga mina makila. Donc Bobomi Moutou à 10 contre 1. Pour abeta ki bino moko moko. Ne boye ko chuba embeli boye ko attaquer à 10 Bobomi boke ko sala maquillage. Toye biango. Déjà, Eza, ma preuve, n'a justice militaire. Vous n'avez pas eu pitié de mon fils. Personne n'aura pitié de vous. Vous allez aller partout. Personne n'aura pitié de vous. ABC One Television. ABC One Television.